Bonjour, bonjour chers amis, bonjour peuple congolais. Bande de diaspora, bande de nyonso bozolanda biso, bozolanda ngai na miniti oyo. Je vous aime beaucoup par l'amour de Seigneur Jésus-Christ. Bon, soki na meki quand même kosala une petite vidéo yo vite fait parce que toujours mon abatu mingi bazo benga, mingi bazo lela, mingi baza un peu na désespoir, na comportement ya trahison oyo Tshilombo uti kosala na IDPS. Nazo sala kaka moi parenthèse moko na kati ya makambo nazo lobela. Komba na biso ezalaki vraiment ya ba élection te. Peut-être bato belé bazo confondre l'élite ya résistance na l'élite ya soi-disant opposition. Congo ezaki na problème ya kokende ba élection te ki bato ba prêter serment pour la situation changer na kati ya mboka na biso. Congo ezaki na problème ya occupation. Bon moni lelo Tshilombo ndenge a se dévoilé devant tout le monde que bango bakoti na kati ya système lelo basali cohabitation na ba Rwandais. Eza plan oyo ezaki depuis la nuit des temps. To bandai ko yebisa bino tozo préparer peuple congolais bato bele bondo comprendre te. Tant tozo ba ke IDPS azo sala lutte pour la libération en mboka te. Ba misusu bazo ko traiter biso ke toza bato tolingi nitete, tolingi toujours séparation, tolingi toujours ko critiquer bandeko, bango bazo bunda soi-disant sur le terrain, bango bazo lité pena pour na souci mboka aussi longtemps que to yebisa kibino ke occupation ce qu'on a d'accord na bango te okoki ko lité jamais sur le terrain. Ba Rwandais Hippolyte Kalambe na bande union sona ya groupe ba Rwandais ba yebi congolais ndenga zo réfléchir, ba yebi congolais attitude da congolais, ba yebi congolais comment congolais zo penser pour la situation ya makamba mboka na biso. Boye komona lelo IDPS a se dévoilé au grand jour que aliaka na ba Rwandais. Tomoni ndenge Tshilombo ba Rwandais basali nini bakaboli koto basali cash koto basali lamuka po ba mema bino toujours na kati ya complication ba ke na bino na ba voix oyo e komema bino na ba élection. Tomoni lelo ndenge élection na bango salami bino moko bomoni ndenge ba aventure oyo uti ko salama le 24 na Kinshasa ndenge ba Rwandais baza wana Tshilombo bazo prêter serment devant bango ndenge ba nommé bato belé na diaspora boza un peu dessus. Bato belé bazo benga bazo lela, bato belé bazo benga balobi que non, bazo comprendre comment bio rendre ko salama. Peut-être bino nde bozaki na retard parce que biso déjà to banda ki ko prévenir bino makambo depuis la nuit des temps. L'IDPS depuis IDPS ça ko exister na Congo et ça la combat pour la libération ya mboka te. Même l'époque à Mobutu. To mona ki bazo ba ke Mobutu abebi simboka, Mobutu dictateur ainsi de suite bazo luka souki état de droit ou démocratie pour babimisa Mobutu na pouvoir. Depuis le départ à Mobutu, ça fait maintenant bientôt 22 ans. Mobutu a sous le pouvoir, mais tout le monde a IDPS, a toujours dans la aventure. Et le Congo, ça va congolais, surtout au bazar dessus, où il y a la maladie, il y a tout le temps dans le téléphone, botika kolela. Combat na biso sikonde et bongi na sens nini ke bato bazala ki obstacle majeur ya lit na biso ya Congo ba bimi na polele. IDPS qui à côté na kata système à collaborer officiellement parce que les bosses qui officieusement tant que toujours prévenir bino si quoi est commis officiellement c'est mieux ba kene na kata système ba koti Hippolyte Kanamba lungo na pouvoir te ba Rwandais oyo ba maltraitaka ba congolais bazo torturer ba congolais système wana evandi eza toujours eza que IDPS na sali cohabitation na occupation ça n'a rien à voir na combat na biso toujours yebi sarabino tout le temps ba Rwandais ba yebi force ya résistance. Raison pour laquelle Batona Bakatara tout le temps communication. Lelo oyo événement où tout ça na Kinshasa aventure wana. Et ça na rapport mon côté na combat au biso to yebisa rabino bandakala. Chers amis, raison pour laquelle na zongi libino encore pour la énième fois pour na yebisa bino ke bozana courage. Bo bese braté to continuer lit na biso. Bato bazoli la botika kolela. Bato baza dessus botika kozana kata déception. Parce que boyoka ki biso te avant tant tomande ko sabino ki IDPS azana nzela mo côté na biso. Lelo oyo Tshilombo andimi mwana wana Hippolyte Kanambe mwana ndekeke a comme partenaire na bango officiellement. Kanamba zo mérité valeur na kachamboka wana. Na prestation à serment tomoni oyo Moïse Nyaruka bazalaki wana, Azara Surubero azalaki wana.
tous les généraux criminels qui travaillent dans Hippolyte Kanambe bazaki présent. Et je pense que le prochain gouvernement, la Bango Kobima, Boromon a Mende Barozonga, et Kimbuta Zolinga toujours a continué à gouverneur et à ville, province à ville, et à ville à Kinshasa. Ça fait au moins 12 ans et demi, Kimbuta a toujours gouverneur. Bomoni Kinshasa n'est comme poubelle. Bomoni sa liberté tournée na Kacha Bokawana, Kimbuta Zolinga toujours a continué. Donc, IDPS a collaboré. Pareil comme Ibandeko. Il y a Palou Basalaka en 2006, 2007, na Hippolyte Kanambe. Liboso Kanamba Zaki Katangé. Tobandi koyebisa bandeko ya Katanga ke mwana wana Hippolyte mwana ndeke aza congolais te bandeko ya Katanga bayokaki balashe Kanambe ayeko koma muto abandundu na nzela ya Palu tobandi encore koyebisa bato abandundu mususu oyo bazaki mpe kidiba to bazaki ba fanatique ke garçon wana aza muto abandundu te c'est un Rwandais Hippolyte bato abandundu ba comprendre balashe siko na minute oyo Kanambe ko muluba preuve ane bomoni Chilombo apesa ki liboso Badibanga, maire Aminaye Félix, après ça que Badibanga, parce que Badibanga n'est pas comme qui premier ministre, Mouta en informant que comme premier ministre, c'est Chilombo Félix. Aye ko tcha siko tibala, après siko Félix yemoko baye ko tcha président protocolaire, parce que azan a pouvoir monter, azan a signature monter, parce qu'azan a armée, azan a sécurité, azan eloko monter. Batebele bozo tuna pourquoi bomoni biso na Kinshasa te. Raison ngala ko sabino, biso toko kende te to partager pays na biso na bapaya. Bato bayaki sans carte d'identité, bato bayaki toyebi place ba outité tout un coup ba comme ba congolais et ba comme na force mo ba comme boma biso là bon mon na biso to ko participer et le ko na biso na bangote combat ya résistance ba mélange kango na combat ya sentiment te na combat ya tribalisme te na combat ya pire master te pire viété de l'autre sorte comme na point oyo ils a dit que congolais peut-être ayo corruption na retard peut-être conséquence pété ya rabato de quoi bino mo ko comprendre makamu to ndé ko sabino bon sali si ko part des choses et le ko ngana ko sabino ka ke bon rejoindre la résistance, tout ça toujours moral n'angisa toujours très haut. Koutou nazo sepe là parce que IDPS nazala qui obstacle majeur ya lit na biso ya libération en boka. Bon mon en 2015 population bima ki na balabala na septembre. IDPS a bimi a boui. Te comme on a Chilombo a sali vidéo yemoko abi que non congolais o ya ko oser la soulèvement populaire contre ba rwandais a ko kuta na bango na nzela na. Donc ezaki déjà ba symptômes o ezola ki sabino que ces garçons azo collaborer directement na ba rwandais. Et tant que bande koloba yango bato belé bando traité biso que toza na haine. Toza ki na haine te. Pona ko sauver mboka wana to longola no ba sentiment. To longola nenu likambo tali ba régionalisme. To longola nenu ke non o ezape tribune nga yango dezwa non. Et botali le na kacha Kinshasa, bato ba ke Kinshasa kuna majorité baza soi-disant ba tisekediste, ba se retrouver na kacha Kinshasa. Pona biso ba résistant, comment na ke mutazo prêter serment Hippolyte Kanamba zawana Barubero bazawana, Kimbuta zawana, Kaleva zawana. Ils ont lokola na Congo. Parce que comme on a baliwa, il y a petit loko barossi. Comme on a baliwa, il y a petit na biso mususu akufa ki na Goma, o batumba ki na kachandako. Ils ont ko révolter biso. Comme on a mutu lokola Kimbuta vandi wana, mutu lokola Kaleva vandi wana. Et bino bolobi ke boju, ils ont changement. Non, ils ont changement. Tezaka ke système wana et c'est camouflé derrière UDPS. Na façade ya Chilombo. Donc, biso ba résistant. Personnellement, biso na CCDP, toujours considéré Chilombo comme président de la République Mboka wana parce que a prêté serment devant Bapaya ou Babomi biso. Na lingo na tout na ba congolais. Comment assassin oyo a violé ndekono na butu a bomi maman na yo? Yo ke na justice ko porter plainte contre moto yo a sali viol, a sali meurtre na famille na bino. Na justice wana bazo tinda moto ya mené banquette pour na ko luka assassin abomio le même assassin à côté de na botu. C'est ça le ko na kacha Congo. Comment na ba congolais bazo ba ke Kanamba kati suki biloko na suki mandefu na wana suki ndenge nini et ba congolais musu ba komo ba ke Kanamba seka ainsi de suite. Ça nazo yoka mawo yo salanga pasi na motema. Nyoka ata alongoli poso na ye serpent. Ata alongoli po na ye. Jamais venez aux ana kacha serpent na yo changer. Jamais serpent na soko zaki 1 mètre. Le coup l'a changé pour naé à 50 cm. Jamais au tika toujours 1 mètre. Moutou loko la Kanambe. Comment naé lelo ba congolais musu ba komo betele maboko. Comment na même bandi comme musu soyi de pèse. Ba komi comment na Kanamba comme modèle na bango, ça c'est la haute trahison. Et le Congo na ko sa bande ko na biso musu. Boza la fort. Boko ma loko abiso. Boko ma loko abiso. Moi personnellement ça fait 15 ans na Ndati Kinshasa. 15 ans. Mais j'ai voyagé au moins 7 fois na Brazzaville de 2006 à 2007. Donc, nga pe na kolinga na fortifié bino.
tozana combat moko ezaki dur tango bobonaki no IDPS tabimaki parce que biso toyebaki musala IDPS osala comme IDPS a se dévoilé au grand jour à longue na kati ya couloir na biso tosala siko combat na biso sans bango résistance esengaka bato baza ba endurant résistance esengaka ba opportunité te esengaka ba mendiant te résistance esengaka ba flatteur te mais malheureusement pas na so ba congolais to se retrouver na bato wana nyonso na kati ya résistance bokomona moto azolobela lelo résistance lobi akomi kosoutenir politicien moko songolo moko mosusu bomoni ye akei soit disant na parti moko bokosoutenir yango eza biloko oyo efreine komba na biso IDPS ezalaki obstacle majeur Tshilombo azalaki obstacle majeur na kati ya lite na biso eloko nga na kosenga vraiment na bandeko mingi bozwa courage ezali eloko moko oyo tozolinga to arrache mboka na biso na maboko ya bato babotoli yango bakolashe yango facilement te barwandais bakomprenaki qu'il faut se camoufler derrière bapoliticien mpo bazwa temps système wana eperdire na kati ya mboka na biso et c'est ça que bazwi bato lokola Tshilombo bazojouer rôle na bango très bien tomonaki bato ya IDPS na 2011 bayembaki nzembo ozongisa Vital Kamerhe na Burundi Hippolyte Kanambe bazongisa ye na Rwanda mais grande surprise basali biso lelo Kamerhe azongisi Burundi te akomi partenaire na bango ye mwana ndeke usurpateur Kanambe akomi lelo moto yo aza exemple mpona bato ya IDPS ça c'est la haute trahison elo ngana kosenga bandeko na biso toza na force eza itumba oyo il faut tozwa mboka wana na pasi na douleur po lobi to protéger yango toza na force botika kolela parce que bozolela trop bozobenga mingi bato ebele bazotuna o tomoni ntel na Kinshasa bongo bino ndeko nanga jour bokomona biso na Kinshasa na kati ya bainstitution wana mopaya kozala te jamais bokomona na baservice ya ANR baservice ya DGM ya demia po evandaka na aéroport anjili et ko continuer toujours ko contrôler ba congolais non eza ba service au biso moko tokotia yango et jour vrai congolais ko prêter serment jour vrai congolais vrai pouvoir oyo ba congolais nyonso ba ko accepter yango moto wana ko prêter serment na mboka na biso tokomona bato ba ko bima libanda partout na Congo mobimba comment pouvoir moko bo mutu moko ba komi président de la République moi groupuscule moko ba 150 ou 200 personnes de bazobeteli maboko c'est du jamais vu surtout dans Mboka Lokola Kinshasa, plus de 15 millions de Congolais. Tokei na Est, on ne parle même pas là-bas. Donc cela veut dire Tshilombo a l'acquis si face naï. Donc, bato IDPS, bango moko bazo reconnaître que tout ça combat mon côté. Et biloko yonga déjà na prévena kabino yango depuis la nuit des temps. Que biso na IDPS tout ça combat mon côté. Et ça que bato IDPS nde baza ko embrouiller résistance o yezo tambola na bosolo. Lelo oyo bango moko ba reconnaître que non, bazaki ko bunda combat moko na bisoté. Ah, je suis vraiment désolé ya koyebisa bandeko. Ya IDPS et vous allez bien, bon forcer les sous bisoté. Le coup la bino bokot na kata système na barwandais. Bon le ba sous que non combat ici non. Combat na bino ya IDPS ndesili. Combat na bino bokosi batu plus de 38 ans. Bobundela raso que état de droit na démocratie. Combat na bino bokosa batu ndesili. Mais vrai combat ya libération ya peuple congolais ils a toujours en cours. Et là on a la ça va congolais. Bobé c'est braté. Trahison à Tshilombo, bino nde boye biango siko. Biso to bande ko dévoiler bino depuis kala. Bakenda ki Ibiza, ba wangani. Bake partout ba wangani. Le 30 à le 31, Tshilombo yena Kamerhe bakenda olia nanda kwa Fortuna Fortis. Et Fortuna Fortis azanani. Alias Before. Na yebi très bien. Azana service, azana réseau ba rwandais. Et maloba nyonso bozo mona Tshilombo zolo bana bazo tia ngonde na ba rwandais ko tia. Komona mutu lokola Zera Suruberwa. Aboma général Mbuza Mabe. Nicolas Minembo. Lelo Rubero a nommé grand frère naye, chef coutumier na Minembo. Ça, c'est inacceptable. Mais Rubero a qui na prestation serment. Mutuloko la Moïse Nyarugabo a massacré ba Congolais na Walikale. Mais Walikale wana ezamboka ya Congo. Mais Mutuloko la Zara Surbena ni Moïse Nyarugabo azalaki wana. Général Oyo Komonae Obed. Azalaki commandant ya région militaire. Ya Kanangana Mbujimai. Obed azalaki soki a 8 mois na mwasi. A couché naye. A bomi enterré. Mais Obed dit le loza général na Congo. Général Moussousou ya Rwanda au Malik. Yé Moutazali chef à logistique ya armée mobimba na chef ya communication ya armée mobimba. Ti le loza kuna. Asa toujours na garde général. Biloko biso tozo samno to ebele koni tozo loba. Moutuloko la Kalev. Asa toujours na ba service à Kanambe. Oyo bazo massacrer ba Congolais. Tomoni na demiap. Moutoza na demiap wana Delphin. Asa toujours na kata système. Donc na évité na miracle nini oyo bango bako déboulonner ba criminel wana. Soki Tshilombo aza pena président en solo oyo ba nommé te mais oyo soi-disant peuple a voté. Dossier Edi Kapende. Na dossier Edi Kapende ezana mwasi moko za na kati wana komo na SR Brigitte. Ça fait 18 ans derrière les barreaux na prison Makala. Oyo Kanambe Hippolyte moko cha bango kuna.
Donc Chilombo il faut bimisa non moi on a sali 18 ans. Na dossier à Laurent Désiré Kabila. A salé le Komoro 18 ans derrière le barreau. Peuple congolais combat na biso ezalaki ya IDPS. IDPS ando sa aventure naé azo collaborer na ba Rwandais, azo sa aventure naé azo ko sa peuple congolais. Comme ba Longwe et loko kaka na koyeb sabino bon rejoindre résistance beaucoup ma fort en esprit et moralement beaucoup ma fort physique et moral. Boyeba ke mboka na biso za toujours na kati occupation et loko biso toujours luka il faut aussi sa système. Hippolyte Kanambe a long eza nyoka. Aza serpent a changé pour na ye mais a toujours ye. Jamais Moutouko la Kanambe a connu la remise et reprise na Congolais mon na Congo biso ba Congolais to accepté yango. Jamais un citoyen congolais m'aurait prêté serment Baroubero aba Moïse Naruga ba vandi on biso ba Congolais to accepté yango. Là c'est inacceptable. Donc et loko kanga na ko sabandeko, il faut vous aller fort, beaucoup na puissance au biso to zango moralement. Ko kende Kinshasa yango eza fin du monde ité. Ezamboka na biso. C'est mieux que na mboka wana pouvoir les gens na maboko na biso que to kende ko collaborer to kende ko cohabiter na bateau ba bomi biso. Muto abomi maman na yo, muto abomi papa na yo, a violer bandeko na yo, yo pardonner facilement, c'est du jamais vu. Il y a que chez nous au Congo. Ndebilo kwa ngone yo salama. Donc trahison ya bandeko na biso IDPS, lelo eza na ngoli susu kamba bomba mate. Tozo ko bateau combat esili. Combat na bino ya lokuto bando ko sa ba congolais ndesili. Lit ta résistance esilité. Puisque vous avez musika te déplacer, na compte dans l'association, sur la CCDP, tu y es toujours ligne là toujours makambotou. Tu sali au moins 600 km, tu as vraiment musika. Mais toujours continuer lit na biselo, on a aussi un abino ka courage parce que mingi bozo le na téléphone, bozo comment ainsi de suite, et ça douleur. Douleur wana nga na yebe pas langezate. Parce que moi, j'étais déjà préparé. Na yeba ki ba aventure tout salama. Mais mingi bozo ki préparé te, yango no moni na ko fortifier bino na ko zonk samno na esprit. Chilombo ba contrat ou signé na Kagame na Museveni. Da kati nango dossier musique ba beta kiango. Parce que Museveni na Kagame pour na bango ba yebike soki congolais a komi ko bina musique a ko perdre contrôle ya makambo sur Congo. Parce que na moment obiso tozo orienter bino na makambo ya mboka soki musique ezongi ba mususu ba okene na kota musique. Bon cela veut dire il faut tout préparer bino déjà libela. Donc makambo kutu ya musique tongo yo kangoti. Parce que massacre zo sama na Yumbi, massacre sama na Beni. Massacre ça na Butembo, massacre ça na Kasai, échanger les locaux parce que les criminels là bazat toujours na pouvoir en maboko. Chilombo c'est marionnette, ba chi wana ka pona ko embrouiller bino ba congolais. Donc là on ngeka na bisa bino ngona, bisa pito na mayanga na réunion, toujours kende sikoyo. Ceux qui toujours ya koloba parce qu'il faut te fortifier bino. Il faut moral na bino ça va très bien. La lutte continue, dès qu'a toujours to lobaka. Trahison à Félix. Trahison IDPS, ça n'a rien à voir avec le combat. Tu continues à combat. Bah, oyo pe baki déjà Kinshasa, o ba wili ko kende ba moni keza libération, il y a pas de problème. Engagement mutna muta s'engager qui combat on a ndenge nae. Ko bundela mboka eza état d'esprit, ba force ngo mutute pe ba imposer ngo mutute. Et loko oyo ba Rwandais ba comprendre pas ba Congolais, Congolais a soif d'argent, Congolais ni mboka na été, Congolais ni intérêt na moko personnel. Congolais place wa yebika ko joa jeep, akosomba mo ndaku. Akosala mwa boye akotala lobby futur te ye andimi libomone to ndalelo mais lobby nyonso ataba koko ba future génération na yeko ko souffrir ya zakuna te. Donc ozamala momingi tozala toujours na moral o to continuer toujours lit na biso de tourner ko bunda et ozala bien mingi. Donc eloka ngene psa bino ngwana chaque fois si y a un problème to ndozonga isusu to ndé sarbino toujours préparer bino situation nyonso koya boye bandeni to kosala. Et là, quand on a que tout le temps pour comprendre makambo oyo, vous allez sous perturber comme avant. Parce que les bosso vagnon ces joyeux hommes même dans la diaspora. Batouana ba ina ba aventure, ceux qui toquent na ba élection, ba kena Genève ba sali ba aventure, bon moni makambo nyos tout. Ça fait 3 fois yango ba kosibino na ba élection. Bon moni résultat mon côté. Hippolyte Kanambe a sali ka comme motu malamu devant ba congolais, a bandi ko bongisa. Comportement nae attitude nae longi nae bon d'ailleurs nae bité longi non on attendait nga kati suki na mande fwana jamais congolais ya vilain de ngwana lokwa rwandais on azalaka et bino bato bozo soutenir motande ngwana même babilo bozo comme la réseaux sociaux vraiment il faut bokiba parce que ça soni comme on a ba congolais ba comme on ba ke minu neza pembe mais minu neza pembe est-ce que biso to zana ba congolais ndengwa est-ce que mutako linga ba congolais vraiment na Yumbi za moins de 1000 km na ville à Kinshasa na ville province à Kinshasa ba découvrir na ba fausse commune 890 Congolais na fausse commune. Na Yumbi. 890 Congolais na fausse commune. Est-ce que Biloko on a vraiment beaucoup tolérant? Na beni kuna massacre ils continuent toujours. Yango nozomona pour na ba Rwandais ba respirer, ba binisi marionnette na bango Chilombo.
pour bango se camoufler. Mais Kimbuta zo ngazonga toujours gouverneur, il y a ville province à Kinshasa. Beaucoup monde a toujours main dans la ministre. Beaucoup monde a toujours bobé mina kuna kacha système. Est-ce que combat au biso toujours sala, toko linga mutu ko la mende. Azalaka toujours wana lo bakabuzoba. Beaucoup linga toujours Kimbuta, abine la kamino zaiko. Mboke comme il pouvait ndengona. Donc bazo linga kaba miroité bino, bazu marionnette azana pouvoir mon côté, azo diriger le côté, azana besoin mbongo. D'ailleurs, yemo chilomba lo bango ke non, asala ka kop naï. Le quoi na poto ba chèque zo simba soute tous les chèques couleurs bandé hollandais ba ça ce qu'on a Kinshasa bazo luka place nini oyo ba kozoma quelque chose mais okoki ko sala jamais cop na yo na place au makila ya batezo tanga Congo eza lo pango mututa ki osala cop soko ko sala cop no mususu na ndenge na yo ça c'est autre chose mais na mboka te yango na zonga kapona préparer bino moral na bino boy ba kitumba na biso za toujours continuer siko to komi na combat ya malamu parce que batu oyo ba bombana ki ya mabe na kati na biso ba bimi IDPS. Et ça sonne comme on a battu des personnes le bazu kanambe mwana ndeke comme modèle nabino bobo sani zongisa na Rwanda bobo sani Tshisekedi leader nabino Tshisekedi ba bokanga ba singaboya na bobo sani yango nyostu kamere bobaka zonga Burundi lelo bo pardonner ça c'est grave ça c'est très grave comme on a IDPS 32 abondo ko c'est la Mobutu makambo oh Mobutu boy Mobutu mais Mobutu depuis a Koufi ça fait 22 ans lelo siko ba aventure nyonso bino bo sala ezaka Mobutu. Pourtant, Nzimbi n'a pas de pouvoir, mais Nzimbi a rappelé soutien le pouvoir. Ça fait plus de 20 ans. Donc, aventure, nous sommes au Congolais. Et ça qui n'a pas tout. Donc, au bino beaucoup de ils a plus que au bandé quoi qu'ils aient Mobutu. Pour collaborer. IDPS a bandit pour collaborer na Rwandais depuis 97. Depuis 97. A Foudel et commis Rwandais ba commis na entrée à ville de province à Kinshasa. Ba service à Mobutu ils ont mobilisé ba Congolais qui bateau ba paya. Bazui marionnette moko boya Laurent Désiré Kabila Baché Liboso, soi-disant za libérateur, soi-disant rébellion. C'est ça, eza rébellion te, eza Barwandais ba se cacher derrière Moutouana. Tshisekedi ye moko pesa ordre. Alors bibo tika ba kota baza bande kola biso. Ba kena San City. Ba commission ba Congolais ba Rwandais ba Congolais, bazui ba Rwandais on a ba commission ba Congolais. Ba yena bango de 2006, Tshisekedi bandi ko sala ba aventure de 2006 jusqu'à Mokola Koufaki. A continuer ka ba aventure. Lelo makam la mi de poste. Mais combien de sacrifices au sali 8 personnes au Boma on a siège na bino à IDPS. Est-ce que vous attendez la souci à la famille à Touanate? Na kamona sampo 81 fausses communes. Chef kamona sampo ba bomiye na batuloko la ba boshab, batuloko la ba Kalev. Na ba Clément Kankou. Ba badi banga ba bomi chef kamona sampo. Atiki Afrique du Sud, atiki médecine en Afrique du Sud, a zongi na mboka po aya kozala kozwa chefferie. Mais les bateaux ont vendu un bozo prêté serment devant Bango. Bozo kata sonité. 81 fausses communes à Kasai, na Chimbulu. Botalaka na Yumbi, na fausse commune moko ya Pamba bazu 890 corps ya ba Congolais na Yumbi. Na Maïndombe. Et bon 81 fausses communes. Mais ils ont un village ici. Comment tout un coup kanambe mbamo comme Mutumalamu? Comment tout un coup IDPS va comme soutenir na ba Mende, na ba Kanambe? Mais ça c'est grave. RTNC le comme télévision IDPS. Maintenant ba boumaka ba tunabino na siège. Il y a IDPS 8 personnes na RTNC filma kangota. Mon aventure ni IDPS c'est ça li. Nga soki na yeko yebisa bino. Vous en a courage. Za combat. To banda ki yango mes jours réussi la to éviter. Il est kana ko semno ki vous en a courage. To kolonga. Parce que biso peut te baisser braté. Système na bango ba osala to yebi yango. Preuve ane bomoni combat ya réseaux sociaux. Ba kataki internet pour na combat réseaux sociaux. Félix endossa la nae cop nae. Cop nae a teki mboka mobimba na ba fanatique. Ils appellent un groupuscule moko boya ba tribaliste. Ya ba luba. Là, il faut na loba yango. Ba ndeko moko boya groupuscule moko ba tribalo ya ba luba. Ba lingi ko imposer bato ba kota na kati ya système wana lokuta. Toko sala mandengo na ti. Loko yana ko lekati. Bota le lunde IDPS sali. Donc, il faut que vous sachiez que vous avez puissance, vous avez morale très haut. Pour le lobby, vous avez besoin de vous belater, pour vous beler, vous benga, vous beler, ainsi de suite. Non, vous avez malade de soute. Donc, continuez de tomber la biso. Et ça lit bien parce que bateau et bomba nanki na kat na biso babi ke bazo bunde la mboka nzoko bazaki na biso te lokola babimi siko komba na setika na ndenga malamu. Et za malamu mingi biso beto za na baninga to yaki placement quelque part okutanga toujours na makamba Congo. S'il y a quelque chose, nous allons la bino. Congo ezali maman na biso, il faut te protéger, il faut te battre lango. Tokoki ko hypothéquer yango te pour na ba intérêt absolument personnel, surtout pour na ba génération future parce que depuis 97 jusqu'à aujourd'hui,
Donc génération là nyonso ils en a 20 ans, 19 ans, 18 ans, tous les déjà génération m'ont sacrifié. Bakuluna o bozomona bano babenga ils vont soit disant ba ujana wana tout ba botami na génération occupation. Donc baza même pas préparé. Lobby et la scandale pour na bana wana. Et aux malamu. Kokita Kinshasa nanga, toko Kinshasa na biso, jamais ba service à aner aux aéroports, jamais ba service où ils travaillent à Kapona Barwande aux alawana, ni na Bichingobila, ni l'aéroport Angeli. Jamais un vrai Congolais qui prêter serment devant Barwande. Là non. Et ko salamaka jamais. Mutuloko la caméra. Mutuloko la bisengemana. Batona nyonso lelo ba zongi ba vandi bien ba komi bato IDPS. Na moni kutuna batu mususu IDPS ba komi ko féliciter même na Mende. Ça c'est grave. Mais Mende obinomo bonde ofingai. Lelo Kanambe a comme exemple pour la IDPS. Donc, les colois locaux sont à pouvoir. Les criminels, les bango. Ils sont graves. Ils sont graves. Ils sont qui mènent à Obonga, qui moutent à Obonga. Pour le gouvernement, les gouvernements, donc, on va lancer le continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la lutte continue. Ciao, ciao.